Couvre fait ça quand tu pas on te gires. Couvre fait ça na balabala 20 21 sur 22 sur combien parce que même ça va côté donc ba saccager agiter ah kuna que il peut que on a kala mukuna. Donc il peut pas major pas parler expliquer. Donc na bité za nini mboka na biso. Eza nini on papa fati vraiment neti ngana za bambe bazanga bango tata. Oh na boka na terrasse, laisse ba na terrasse moi mon pied. Moi mon qu'est-ce que couvre va ba non. Tela ba kangi mutu je ba hôtel sentier. Ba hôtel mon nyonso na poche à traiter des jours. Tellement on est ko boya bazo coach comme parce que 30 policiers. Ba côté ba bon on a pas ba libé mon nyonso na téléphone. Vraiment. Ko ça mningi si ma boy. On a nini ba tu ko fier ba toi na ça na hôpital faut quand tu scanner il veut extrait de na éviter ça na ko ça nini je reste. Chers amis internet, bonjour, bonsoir. Partout dans le monde, on a notre chaîne. Mettons Makengo Tapis Rouge TV. Là, je vois mon papa, Mettons Makengo. Là où il est avec sa femme, maman Christelle Makengo Mumba. Des gros bisous à vous. Et sans oublier Salon Floris, sponsor officiel. Il y a émission dans la découverte. Nous continuez à s'abonner à la chaîne. Mettons Makengo Tapis Rouge TV. Vous ne serez jamais déçus. Quant à moi, je dis aussi un grand merci. Les cœurs de l'homme, Irène Ndaya, éclairage public. Aigle Royal, sans oublier les vœux de Giro, Belgique, France, @Gombo. Vous continuez à s'abonner et que ça vous m'a plaisir. Rose Mieke, Blanche Mieke, Naza, Ndengo na Wino, tout ça na kati ya maison, il y a Enitumba, Babi Enitumba Zalaki, la veuve il y a défunt Dadidi Kambala, Atika Biso, tout ça na kati ya maison na ye, tozuye expressement, malgré Azolinga bima tozuye, na grâce ya maman papa Metro Makengo, maman Christelle Mumba, Makengo, tozuye na kati ya maison na ye, ni kamori uti okomela ye, abengi biso mbango toye, na kati bomoni aza triste azana mawa, tozo comprendre te autaka kotika mobile na ye oboyibi Dadidi Kambala auta kotika ye lelo toza na maison na ye oyo place alukaka mwa muke na ye mais chose étonnant lobby na butu basoda baye bakoti yibi bazwi nyonso bomoni ndenge bomona donc hérité soko kofongolo ozwa bomoni kutu azombela miliki parce que aza bien te andimi kaka po na grâce papa Mettons Makengo ndo bakito lukaye na ben fort tout ça to longo musika to yokozwa awa amenga ko s'exprimer moi muke par rapport likam oyo elekaki awa Enitumba bonjour. Bonjour. Tu dis que vous en a passé na mawa mais tozoe mata mingi te Enitumba qu'est-ce qui s'est passé na maison na yo? Obi na habité à Giras. On a stressé tellement on a kanda kati au deuxième fois bakanga bloc. Quoi va le bosso nga bloc ezana balabala. Zaki normal to kinga kiti bakangi mais oh tour on a zaki na ah. Tellement on nga ba mutuna nga pas meki na nganda kuna kino lala. Na kina sima za ba 21h45. Na sima nga la 6h ale ba debi pe ameleke até. Na tike ba branli ba prince loin ba ba la match na kati ya lupango kuna. Ba mela ba masamba ta match na ro ba soda ba zalaki ba sakale ba kangi biloko nyonso ba kiti zalaki wa garçon ateka ba zimbo nyonso na poche mbosa ateka pendant 2 jours ya suki ya les jours le tout ça lundi donc ya samedi na dimanche donc ba komi mbongo nyonso ce ko do hôpital couvre fait ça kati alpa on te gires couvre fait ça na balabala 20 21 sur 22 sur combien parce que même ça ba côté donc ba saccager agiter ah kuna que il peut que on a kala mukuna donc il peut pas major pas parler expliquer donc na ebite za nini mboka na biso eza nini on papa fati vraiment neti ngana za bambe bazanga bango tata oh na boka na terrasse laisse ba na terrasse moi mon pied moi mon qu'est-ce que couvre va ba non tela ba kangi mutu je ba hôtel sentier ba hôtel mon nyonso na poche à traiter des jours ça va passer parce que couvre fait eza na kati ya ndako te ube na kati ya lupango te et puis côté kaso neti voilà tozwa image Enitumba azali na kati ya terrasse na kati boya okanga kutu batokende babuki baye bomoni ndenge awa ezali bakangi mutu asalaka awa
bazwi mbongo bazwi nyonso en fait benga maintenant jeep tellement on est boya bazo coach est comme parce que 30 policiers ba coach ba bon na po ba yibe mbongo nyonso na téléphone vraiment fait ko zo sa muningi moninga sima boy on a nini nga utu ele pesa kana ce qui mesure ya couvre oui eza loi to boite mais loi peut faut ça bon respecter yango oh bon c'est ça violation de domicile violation bazo contacter na kama pa na kata lupango ba menacer bazwa parce que fia ba to na sana opité faut quand scanner il faut extrait de na éviter ça ko sanini jires siko na minutes o bana poto partout na mona tolanda biso eni tumba boyebi yeyo abunda mo muke mkezo luka apo atikala na bana mibali na arolesa bango na ndenge nini alesa bango na mo logo siko na minutes o aza na mbongo te bazwi nyonso bakazema bamasanga tala bomona mutu so bomoni donc l'on soit connecteur esili donc ezate mbongo kei doit éviter ceux qui te rolobani l'état de droit balobaki fachi béton tozo ebate mama solution à couvre-feu oyo couvre-feu ça na bala est-ce que ça na kata ndako na fandi zo mela biye boka ngwe couvre-feu parce que mela masangate ba parce que mela masangate ba samba ba fandi na kati au moni jires na conscience za le benga ba bombanga au moni jeep na et puis ça babi zera pesinga numéro jeep branli azo numéro jeep numéro 0 04 bar ça na pardon 04 bar 05 oui on dirait parce que mélanger ba politique so la tenue civile décision non ils parce que les ministres on est pas dit maintenant que kala poto boso kanga ba kiteke ndanga kaba ba nga 21 na Pékin 21 trop ba kinga kiti nyonso tala pene bisa yesa 3 kiti on oteka non teka temo ba kiti non teka nini amoteka nano nini ndenge nini parce que mbongo nyonso bazui yango ezalaka te oyo vraiment eza ma déplorable babiloko boye tala vraiment awa ndeti hérité soko ozwa congélateur vide dans la milangi moni awa eloko eza te ozomona donc ozomona ezalaka plein donc bazui bakena pasi pe mawa bana poto partout na monde abatela mutu ena biloko na ye policier oza pona obatela biso soki to violer loi solo laka mais bridete baki on dit ti baki buna bituma goma kuna non eni tumba to ebiki za participer mawa et ça la passe na minutes oyo eloko to éviter so to ko sala to ko lobaka na mokonza mboka ba biloko boza kitoko te tango pesi ba ordre faut ba policier ba sur le terrain ba ba pe musani ba on ça ce qu'on a minutes on debo azabo akosuka wapi place oyo afuta ngo fia bato na hôpital oyo ba moi place au $120 moi place au cahier $120 mbongo ebima wapi fio na hôpital na charge na akosuka wapi ba azali ki abronli aki no tala akuti ba bronli azali fia kini azali fia kini azali ki abronli ayaki babolo bazali ana balwemba ndena matata so ba imagine ba fini tima bele oui ils ont raté et ils ont passé ils ont raté et ni tumba tebi qu'ils ont passé pe mawa mais papa Meton Makengo azolanda yo depuis Suisse na maman Christelle Muma Makengo oyo ba baptiza chaîne oyo kombo ya défunt ya mobile na yo bazoyo kayo kombo nango Meton Makengo Tapis Rouge TV bazolanda yo yango tango yo bengi ngape na bengi yo lobike ondimi ke no to ça non émission parce que vous ko ça l'émission te nil par ailleurs maramba bobo zonka na kati ya Meton Makengo Tapis Rouge TV eni tumba na ete soki koloba nini na ba fan oyo balingaki dadi dikamba na ba fan na ope oyo balingaka yo na likambo oyo komeli en fait problème non c'est na gouvernement ya biso nanu baza solution ba policier bo sa musala ndenge keseni botika ko sa musala ki moyibi o bo selo beza ki moyibi eza o bo selo na sepe na ngote ya lo beza ki non mo te kambalo bate non mo te ka na soki na ebite to na za nga na ngote voilà et vous comprenez pas si pour na ministre biso il y a des fois tous à la awa à vivre kana moi et loko on a ministre azali sous le côté donc et loko ezate bazuye biloko nyonso mbongo oyo mutu asala awa nyonso 25 chaises oyo ezala ba kena yango ba table ba kena ngo bazui masanga mbongo batekaki nyonso ekei bakota ni wana kati ni wazoboyale bazui siko batomela boki bakoti mabongo na poche to ebite to kosuka wapi pona nini ezosala pasi mwasa bato boye atikala boye alukaka mwani soki balobi soki boyoki akomosaki ndumba pe mabe bokokonda kofinga asalaka ngo te aza na bande mibale kosenga oyo bisenga azoluka eloko na ye mwa eloko na ye ata basoda oyo mitema mabe boya so bokopekisa bate boteka te to nini te me bino bozwi na mbongo bakiti bamesa nyonso bayaki ndeni oneti ke tofani ngana azalaki te babronli na baloma nde bazalaki awa bakoti ka mama na batindiki portail simba bene bato bandi kokima bonli kuza sauter mire
a sauté mi oui à côté a sauté mi oh nous sommes dans un mout dans la section avec na moi soki ba bengi nani ba bengi na leki to tiku na hôpital mena leki ne mena ya moi sika bon mena wa pembe donc yene sikone abimi victime mo kamnyoso oyo ba yibi ba téléphone ba kangi ba biloko ba kangi ba innocent papa ta fana lupango atanga papa lupango ya makelele abimaka tela bo bazi ba kangi na moni ba kipe ba tiboke na jeep wapi vraiment ngasko na otala nan ko suka wapi charge wana makambo wana na mona ngo za ngolobi ba katinga maboko te mwana bato parce que mwana bato problème mwana bato ba côté ba scanner voilà scanner nyoso wana ba police ba kimi parce que charge na minute da pa na yo na minute parce que na minute est-ce que yoza sur démarche wana lingo salaire okende kuna ko longa parce que toi liboso kendaka suite à malonga ezalati toko basimi boso swa mo batakufaki na miso yango nazolo babo vomé ko tu ba kiti poza ki libana mais on a kati ya lupango tozo ba kiti to bimisa ana kati ya terrasse to tia kati ya lupango pona ba bazo ata moi 4 personnes to fana et puis basaka ta 20 té basaka ta 20 personnes bato ba fanda libana c'est 5 c'est 4 personnes franchement 30 personnes pour 4 personnes vraiment ils a passé vraiment na général Kassongo ba mesure oyo ba soda oyo ba tebata ba ni ba sa ba patrouille comme ki moyibi au moins oyo ba sebeza ki moyibi neti ngai mbongo nga nyonso na tekaki ya samedi na dimanche lobi bozi nyonso ba so ba 250 quelques mille ba 350 quelques mille nani andolo baso ba 400 ye sanga mbongo nyonso déjà na so ma sanga ba ezaka plein frigo ezaka plein parce que na so ma sanga ni na kana terrasse yango omoni mama Eni Tumba zala mutema okita nzambe mo wayebi babi na circonstance faut comme ça nzambe là je vois 10 frères Freddy place za ba motebele mobile mo ya propre ya swag place za ba motebele et sans oublier né na Sarabino bo continuer ko s'abonner na Metro Makengo Tapis Rouge TV ba intégralité boto ba réalité bo zonka na kati ya chaîne na biso Tapis Rouge TV ndeti Eni Tumba voilà image héritier ceux qui te reçoivent image oyo to uti na hôpital place maman Eni Tumba uti place moi si wana ngambo eza peut-être tozolo babo kansa to kosi tozola sabino image place to filmer moi na moi oyo ba finir kutu en fait ba menacer faire un point ba kim fi atika ki ba c'est deux mots ba poder simba bena boto les sag est-ce que tu maintenant pour dire ça qui ba téléphone allez bazi kutu ba beti ko ta point ba beti ko ta point tanga sali ba bende sag ba bandi ko finir na mabele là vraiment ba police dans ça ah nyoso ba rouge orozwa nini bozi téléphone na téléphone ba sac ba awa ekei nyoso na charge ya mwana basi abatu tous on a image ba image oyo et ça la biso vraiment plaisir voilà tous on a image héritier tous les cas ba policier makambo azosala vie comportement soki boyebisi bango ke moto aza na droit ofuta monde le respect d'abord eza na vis-à-vis na peuple na bango te nga nazoyeba ntango na ndako la policier soki omoni policier omoni loko oza sauve moko eza lokola soki omoni policier na kulu na se boexcuse nga mpona face les mêmes personnes différence ezolakisaka na télé même comportement même attitude. Voilà, là je vois encore Freddy Moupataï, les mobile moro ya propre, oh ça la biso poto ça na ba Eni Tumba malgré maram o mais to zara ranzamba za na côté na biso. Voilà Eni Tumba ils a participé mawa bazolanda yo partout na monde entier. Et maman na insister papa Metro Makengo o ya tika pe binote azara na bino ayoki mbela na yo ndenge zalaka Eni Tumba to zo tamingi to za na ba stress, oza na participer, oza pe na passer. Modèle nana kana makasi obi policier pona makamba boye ya solo kosala bongo te tokoki koforce te kominioka te toyebi ke passe ezali mais mama Eni Tumba nde naoyebisa bino bana poto partout na monde entier bozolanda biso Eni Tumba yeyo awa toza na kati ya maison na ye bozomona babiloko eza te peut-être bokosa bino bomoni ba image botali bomoni touti hôpital kuna tozwi image grâce à héritier déjà mala ba Eni Tumba Freddy bataille biso tozala kuna bomoni azan hôpital bino bomoni donc charge on les parler yem to a fois futa ba biloko azoyeba te na miso akosuka wapi voilà maman Eni Tumba so opesa numéro na téléphone parce que eza kosenga te eza peut-être tole la passe doni te eza que non boyo za pena bogo ko benga ye ko fortifier ye ndenge zala kaka bana poto soki penza na posa ko sunga ndeko na biso atikala za veuf ndenge za bo azana mobilité atikala na bana
alukaka awa siko azana eloko te mbongo no so bazui apesa numéro ya téléphone so pour ça ozana pour ça sungai ko hésiter te bino mwana mbongo ba mécène botala nazoloba na papa Métro azoyo kanga salon Flori aussi azoyo kanga général songa mon émission yo akolanda yango parce que émission so oui pesa numéro na bakoko interpeller OK opesi kana yo bato baza ba relation tout justement non c'est bato baza ba relation na on tient ba kala mwana ba jusqu'à Dima ba colonel Carl Lewis azolanda biso voilà pesa numéro en tout cas toute cette fois-ci vraiment zo sana blo nanga na lembi ya lo bazaki bazo sana blo nanga yi na so mona pasi et non so mona pasi na sengi bazo sana blo nanga yi ba blo e bungi da non mo kunelo ba te principal que casse pesa numéro te maman pesa numéro tu dis pourquoi tu as un numéro na yo is vraiment important ma casse numéro na 097 donc plus 243 097 0041 0041 370 donc bandela plus 243 097 0041 0041 350 voilà et 370 ndenge ezalaka bana poto eza pasi so moni to yembango boy parce que à chaque fois so likamboza to yaka parce que aza mwasi ya icône o atika biso dadi di kambala ya ngwa moto ye pona ko partager ma ensemble biso to sali émission o to senga te mais po to dénoncer ba makambo ezo salama voilà eni tumba to so la monde de la fait pour to zo timing to pozana ozo ka passe na kanda non na kala mukuna monde de la fin zara kino mboka na biso toza insécurité mon insécurité eza makasi président lobaki bakanga so moto otama nzela 22h mais 21h45 na kati ya lupango bapolisier boti kolia mbongo masumu boti kolia mbongo masumu ya pasi tozwa na pasi message alobisa yango salinga vraiment pasi mais nzambe asunga eni tumba to tikiyo to mataming te voilà cher ami internet vanda no mama cher ami internet ndenge na sarabno la découverte et découvrir ka ba makam et on te découvrir likambo ekomi na maison eni tumba ba côté a ba nyonso azali sunu elorote bino bolandi biso bozana mutema ya mambo benga et ça biso vraiment plaisir merci et je vois aussi les vivres de Giro @gombo depuis Belgique Rose Mier que Delcine Jolienne à Belgique Bambo Tebele esprit sans oublier Lisette Monasoko mutema Kelo qui soka soda ya poto depuis France la blonde fashion dans la blonde fashion voilà merci mingi beaucoup continuer à s'abonner ça biso vraiment plaisir maman Christelle Mouma Makengo et puis que papa Métro Makengo merci